Nakoloba, et dit de l'image. Film ou continuer kaka. Frapper bango la film. Et dit de l'image. Et là on senga yo. Chicoté bango. Et dit de l'image. Banza Sango ya Congo. Et dit de image. Et dit de image. Et dit de image. Bonjour monde entier, bonjour bande konyoso ya Panza Sangwa Congo. Kande boyo kalasima ingeta nde balobaki lelo toya tolata basket omoni kaka. Donc en basket balobaki lelo marche toza awa na Château Rouge en direct. Il y a marche à bakombata bino mo bomona kana sima donc ba image ndenge ezali toye tozwela bino information kande tozwa donc ingeta ezui. Donc des balobaki ingeta ezui penda concert ezate car ezara ambiance ne mambango ezotambola donc toya kibisonyo sonne balobeka en basket to ko interroger quelques personnes quelques compatriotes bazawa meka ko ebisa biso makambango ndezo leka so bango ba bazomona ngo comment bayo sala nini to meka zola bino quelques personnes pour que boyo kabango balingi nini baye ko sala nini et puis nini o bango bazui aya malamu. Donc on ko balancer en pleine marche na biso et auto nenge to bongisa ki pona lo kuma mboka pona makasi ba combattant balobi combattant toujours combattant jusqu'à la mort. Papa ko se présenter bonjour. Merci maman. Kombo na ngai Mangbaou Mbangu Grégoire. Na vana na Paris na ye manifestation contre le concert ya Fally Ipupa. Alors ne tozali awa bino mo bozo mona public ndenge zali. Mais normalement toye contre Falité. Toye pour na souci ya mboka. Mboka ezo kende. Mboka ezo kende puisque eza occupé. Bande kona biso ba politiciens baza na Kinshasa, batu nyonso mutakolo mboka eza occupé azate. Tala lelo yango toyaki tolingi concerte batu bazo kufa to kanisa milimo ya bato bakufi pamba te bazaki bandeko tofandaki na bango bakufi kaka brusquement boye maladie te eloko te po mboka eza occupé yango yo biso toye po na ko revendiquer ba droit ya peuple zairois congolais azala na ba droit na ye à tel point que mboka ezala libéré. Ouais, merci papa, c'est vraiment gentil. Donc on balancer toujours micro na biso. Ah oui, toza toujours tozo balancer balobi lelo tout le monde en basket. Balobi bo monaka ingeta ya niveau. Donc ingeta zui magnifique mambote les grands combattants balobi marambango ezo ke combattant te balobi ingeta ezui karande bolobaki combattant jusqu'à la mort. To moni yo awa nini ko esa biso e ko sala nini et puis par na yo na devant nini abana mboka eza nini. Matondo, merci pour na maloba. Donc toye a lelo ndenge to lobaki ndenge to telemara toujours pour na mboka na biso Congo, République démocratique. Toye pour na kolakisa peuple congolais que toza déterminé na ndenge makambezo le kalakata mboka na biso toye awa pour na ko continuer ko dénoncer ba massacre ezo salama na Kasai, na Kivu, na Congo central, etc. Donc on est venu d'abord, d'abord pour na kolobela mboka na biso, makambo ezo le kalambo kalabiso, parce que toko la pongité. Et puis effectivement, lelo il fallait Fally Ipupa abeta na Sigal. Mais préfet à tenir compte il y a na situation politique où ils sont très tendue dans RDC bangi pe affrontement entre résistants patriotes congolais na soutenir retour il y a concert na diaspora. Donc il y en a les autres télémis parce que ils ont fait victoire pour le peuple congolais parce que ton lingi distraction sous soutien na kata mboko yo ton lingi peuple congolais azala la makanisi na comment dire pour na mboka na ye abima na kata distraction atelema pour na mboka na ye. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. OK, merci, c'est gentil. Balobi ingeta. Bonjour papa. Mbote maman. Okoyi ko se présenter comme bonani. Ngai comme na ngai zali Bruno na vanda kana soni ya Kisasa. Toyaki wa lelo pona mwana oyo Fally azali ko comprendre makamute ndenge zali koleka bandeko na biso baza ko kufa na mboka ye pona ye aza ko zwa enveloppe na se ya sula konta alingi nde makila batetanga yazwaka eloko naza ko biso ba peuple congolais Kabila ko kenete biso nde batokolongola bango Kabila ko kenete biso nde batokolongola bango bo compter sur personne toi na mutako aider biso azalité biso moko totalement on prend Rwanda bomi biso to bomi on ta 10. Bon c'est génété. Nous sommes dans le cas, il y a légitime défense. Bon, abomi biso biso to mabango, baza ba miyibi.
Bango ils sont pas chez eux. Tu as vu bango te, bakoti clandestinement pour la roboma biso. Mot d'ordre, boté élément, bossi bango, bobomi bango. Merci Nabino maman. Ah merci papa, ba le monde entier tout le monde toujours comprendre ndé mambango ezali. Donc ingeta ndeka balobi combattant jusqu'à la mort. Toza toujours là pour nous la bonne information. La site moko Panza Sangwa Congo balobi. Bonjour, bonjour combattant. Oui, bonjour, résistant. Je suis résistant. Résistant. Balobi ingeta balobi combattant jusqu'à la mort ndé to mona kaka. Toye na site ne soit Panza Sangwa Congo to moni botelemi. To moni pena force ya ba combattant lelo ndeka baloba ki toye soko ko se présenter ni ne koyeko ebisa bana monde entier pour la journée à lelo donc oh nyonso eleki ni ne koyeko ebisa bana monde entier. Bon elo na koyebisa bandeko Fally aza comme étiquette mutaza na sia biloko wana eza zoé pona ba Rwandais bayebi ke so ba Congolais bazongeli kobina na poto ba Rwandais batikali libela parce que bazakana ba politiciens za na Congo te o bazakuna ba accompagner ndé ba Rwandais mais ba se déguiser comme ba politiciens depuis diaspora aboyi musique pona ba Rwandais bazo Coca-Cola la pongité yango nomoni bazo créer ba makamunyo sonde ni musique ekozonga d'ailleurs Fally ezaki nango musique humanitaire te ezaki nango ya UNICEF te Fally alobi azo beta concert humanitaire mais azo corrompre batu po ya beta musicien oyo azo raisonner aza na cerveau ya bien soki batu balobi ke tolingi te soki comme ezaki musique humanitaire alingaki atika concert wana bi aosai sous concert te avant inaye mais Fally a s'entêter parce que petit Zoé a na sima il est muta osala ke a pousser bango pona ba Congolais ba plonger encore en distraction ezalaka kala ya kobina c'est déjà annulé depuis hier mais préfecture a siégé qui le 20 bazo qui décision à partir déjà à 16h il y a le 20 vous avez déjà informé que conseil aux alaté décret préfectoral déjà tout ça qui informé l'obinet to bisa qu'on a ba réseaux sociaux donc c'est bon. Merci beaucoup. OK, c'est gentil. Ba le monde entier ndebo mona kaka toujours na kati ambiance ka balobi ingete zui makasi balobi combattant jusqu'à la mort. Toza toujours en pleine Paris, toza la bino ba information. Voilà donc tous à toujours branché, tous à toujours na kati ambiance na biso balobi les loka boye donc les loka boye pour nous balader micro na biso partout balobi tous à ka boye les tous à na bino pour nous voir kaka information pour na bino bande ko na biso ya bolanda système so ya Panza Sangwa Congo ope bolingara epi misamu donc tozo balader kaka micro na biso pour na tomoni yo awa na marche ba combattant oyo ko sala nini toye pour na problème au Fally oyo ya concert donc biso siko to telemema ma concert ba distraction de to linga ensuite biso ba congolais to e ba te to tuna nzambe to sala ni na mokili sonyo mokili ba Rwandais ba ko monela biso la tanga mobutu mambo ya la te distraction etikala muziki yango ba koteli biso na sima wana yango to mona ba mama bebele viol maramoto mona ngote na mokili yango to loba ke lelo mambo le gate donc esimba ka ni noko ko sa Fally na wata Fally na tetinga siko biso linga boete atika o distraire mokili yesa bonga kwanga ezali bandeko bako kufa makambo za koleke bele na mboka wana ezo sepelisa batute mo bo mawatro wana ba distraction alongolango donc azala kimia alinga te ke esukele mabe donc atosa. OK, merci, c'est gentil. Toujours tozo balader micro na biso pona toyoka ba imboka bana ya mboka ba les grands combattants babi combattants jusqu'à la mort ndenge ba oyebisa biso donc to moni ba tonton la biso mi balé ba telemia so to ko interroger bango bonjour. Bonjour. Kombo na Pichulombo. Bonjour. Bonjour. Gelo Tawaba. To moni bino awa na en pleine marche ya ba combattants pour na concert à Fally pour na bino ndé concert eza annulé bon ça pour ou contre? Non, pour moi, Pichulombo, je suis contre. Pourquoi ça contre? Bon, compte tenu que Makambo Zotamboula Namboka, Zotamboula bien, bon, c'est pour cela que je suis contre. Donc, Makambo est bien Namboka, donc, Toba c'est la Namboka bonga et apprendre Makambo c'est bon. Bon, pour la Makambo la musique, il faut que tu Mpanzi. Tous on a une solution Mboka. Oh, tout le monde batu baza partout, on s'est présenté, mais Osaka à Paris ou soit aussi Belgique, pour balobi batu aussi partout, monde entier, Allemagne partout. Osaka à Paris. Non, ngaza à Paris, naza na France. Na utinde ko zwande ko nga gelo, ya utsangola, ya za Angola. Utsangola est pour la marche à combattant. Précisément, est pour la marche. Ah, donc aza grand combattant. Oui. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Pour l'annulation, il y a concert à Fally, osa pour, osa contre balobi, outi Angola,
uniquement kaka po oya marche ba combattant donc oza na souci ya mboka donc oza pour ou contre? Bon, pour l'annulation il y a concert à Fali na pour bango babongosana nuku na Congo babando bete na ba campagne ya sensibilisation ya arrêt ya massacre oyo esa makuna na Congo sima ba oyawa tant que kuna ebonguna onte ba koya awate en plus bazoyawa pour na luka bambongo mais bango kuna bazo vivre mieux pour baza ba musicien baza ba corps mort respecté mais ba petit peuple oyo baza la massacrer baza la non respecté ba zolande la bangote donc pour ngai annulation ya concert c'est bien baba nana ko bongisa kuna sima boya. Ok, papa moi asuko koyeko yebisa peuple congolais ou soit koyeko adresser na bande ko la biso ba musicien koyeko yebisa bango nini? Bon pour nga na moi asuko ezapenda moi asuko ezalaka te. Pour nga na yebisa pe ba musicien te mais pour nga na yebisa ndé peuple congolais. Moi asuka peuple congolais il faut fongola misu na sens nini ke il faut à comprendre Congo n'engezawana eza dirigé par RDC. Congo est dirigé par Kabila. Congo est dirigé par Rouberois na ba groupe naye. Soki bango batagara Kabila. Batika otaka Kabila. Il faut ba banda taker non partir Rouberois babisengimana. Omoni Congo Congo est en otage partir ba Rouberois babisengimani oazaka chef de la police wana. Apena quelques ba Rwandais. Kabila zaka na étiquette. Wana j'essaie ba na banda kala mais ba congolais ko ba sataka mingi na Kabila. Kabila te. Kabila na problème. Na ye problème te Kabila penenga zana banga na ye pe ba boma ye ne pe ba boma pe papa na ye. Congo eza dirigeant muni Rouberois mtaza Rouberois aza président ya Congo. Eza Kabila te za kande Rouberois. Ozomona. Eza Rouberois mtaza président ya Congo. Babisengimanya batutu wana na ba général na ba tchana ba est ba tebele belé ozomona so les Congolais comprendre que RDC c'est les choses les plus dangereuses. RCD c'est les choses les plus dangereuses à RDC. Bah comprendre que ce qui est Rouberois c'est ça. Il faut que Congo a comprendre qui est Rouberois. Ouais. Ok papa to comprendre yo ba le monde entier bozo comprendre ka marambango ndezo kende papa toza vraiment reconnaissant outi Angola uniquement pour ka ko ya marche ba combattant vraiment mot de la fin na yo ko kolobani. Bon mot de la fin langa nazana esengo mingi en plus na nazana lokumu wana ya kolobake na congolais na longwe na mboka Angola pona na ya awa pona ko défendre drapeau le pour ce makila ya bana Congo. Mot de la fin langa ezake nazo faire appel na ba congolais o bana kin. Omoni eba ezake congolais aza peuple moko soki atelemi elo moko esalamaka mais elo bazora biso po tokora kotelema toute pression mulaite. Toute la pression premier jour deuxième jour to lembi. Mais ce qui vraiment te prendre à conscience, te sali ata une semaine, 2 semaines, il y a pression. Nandimité Burkinabé baza plus fort que Bisso, Batinisé baza plus fort que Bissoté. Mais et ça là que ba Congolais ba aboutir na solution té pour to kokara bolim sanga na terme on a ba to kokara kanza une semaine té. Pour ceux qui bovani lobby muta akomotala bana hakuna balagite bana hakuna boye donc il faut na yebela pona na lukana les sabana ezabongote ezana na bénéfice sans sacrifice donc il faut peuple congolais à se sacrifier pour libération Congo ezaka na boka peuple congolais. Merci. OK, merci beaucoup. Aye na été pas na poto aye azonga na ye azakana na Angola ye na ye mais makambo ezoleka na pot na Angola pona ba réfugiés congolais. Talaka Angola réfugié congolais aye na Angola ye avanda na Angola bandaka la yebi aye yem to aza première ko expliquer bino ozomona eza moi un peu passi oui toyoki nda lobby maman eza très capital a PCP conseil donc ba la monde entier déjà bazo comprendre mambango ndenge zo kendele
Donc tokomi na suka bozo kaka ingeta tokomi na suka ya émission na biso na site na bino bolingaka mingi Panza Sango ya Congo balobi totika la branché Jigoro Misamu balobi Dudu Misamu balobi famille Misamu tout balandaka Panza Sango ya Congo donc botika la branché ingeta balobi opesa bambote papa combattant Leli bambote pesa mbote papa combattant Leli bon topesika bambote pa masalanga Julien Mabanza le boss nakata kini na peseka bambote sile OK yo bambote te bon enfin ba gros bisous belé na ingénieur Kanga Zola iratakate nzamba iPhone oyo balobi ata iPhone no ezi problème ata banoko bavandela ngo ata bakoko bavandela ngo so kotina na wenda congolaise solution ezaka na kati Angola na congolaise précisément ingénieur Kanga Zola iratakate nzamba iPhone. Merci. OK, merci beaucoup. Tomoni susu papa combattant beleli. Balobi papa congolais. Papa congolais tomoni na marche ba combattant pour la annulation ya concert à Fali. Oza pour, oza contre ndenge concert. Bon, merci beaucoup d'abord pour la opération micro. Nous pesinga maloba. Nanga préciser non. Premièrement, naza papa combattant. Naza congolais. Affaire et concerner congolais tout. Y compris les musiciens au Bangaba Betandoule et concernés Bango. Bato bazo kufa na Congo, baza ba congolais le rolanga. Makila ba congolais ou eza pananga ou eza pana bango. Ça veut dire que Congo eza la maman nanga. Donc ma mère quand elle est malade, elle est sérieusement malade à l'hôpital. Donc ngai na roke ndo sala fête na roke binati. Donc c'est de même que Congo le roi eza malade. Biso ko ben to binati to royembati. Donc, on va mettre la musique dans la pour défier le peuple congolais, tout ça contre Biloko wana. Ils ont affaire to combattre ba futa mutema mboka na biso, ça fait mal. Congo ya sous occupation, on doit contre Biloko wana, to lima mandule na minute te Kabila a dégagé. Et bon on est bandeko ba betaka tous les jours wana. Betaka miko, ba betaka chaque dimanche wana batabali yoto wana. Bazara ba marchera na biso batali yoto wana, mutabuka legalité, mutayiba forme te. Mutakima moi c'est nanda kutapa kende liyoto donc liyoto na OK même na gondo no ke no bo continue lo baluki pozongi parler c'est rien ça n'a rien à voir et ça ndemo la production ba betati vous comprenez to ça contre mutali ma jalousie puisque Fali hérité na ba sali marambo ba grand ba salati vous oubliez qu'il y a des Wera il y a des JB oh ba sali ya minene kolega la musique à Congo ba Fali kuna ba sali yango te de so bango kuto boyeli bango bongo yo muto za le lokote alors lelo elle est tour nzinzindu les ate bongo yo ngungi héritier n'ose même pas on est tous des Congolais toza pona likambu ya Congo et ali likambu to pona soki songolo par la non muta contre muta ate soki ka Kabila longo na mboka wana bobeta musique na comme d'habitude. Merci Congolais donc tokomi na suka émission na biso ya Panza Sango ya Congo totika la branché tokutani à la prochaine rendez-vous donc tous ala toujours connecté bobeta beta so information ezali bobenga torokita sur le territoire lelo totosi donc ne balobaki ndenge toye donc totosi donc biso nyonso toza bwende bomona tozo balade na ba mapapa ba basket donc tout totosi donc totika la branché na site na biso ya Panza Sango Congo et dino image les grands caméramans balobi to sera poto la candidate donc balobi lelo penda ingeta donc combattons jusqu'à la mort au revoir biso photo mais comprendre il nous reste pas beaucoup de temps et tozali sur la temps minité congolais tout place yozali comme ça message à pas bateau balanda kabino makambo nyonso to sala na poto ezali lobi pona mboka na biso. Le président lobby pour l'emboka na biso, il faut beaucoup d'engagement citoyen. Il faut que lorsqu'on parle d'engagement citoyen, tout, il faut omi pesa na combat. Exactement que oye, ozongi, non, il faut que haine, que soit na, et si la papa. Problème les Kabila dégage. Problème les entre Congolais. Bon soit na tango midi pourquoi vous ne trouverez rien. Essayez de comprendre que problème na biso ba enjeu les au-delà de tout. Baboma musée. Combien de Congolais et de continuer à continuer à mémo. Est-ce que vous réfléchissez? Combien de fois vous continuez à mémo dans la société, dans l'institution européenne, ce qui va même institution, on ne va pas biso. L'Union européenne a fait ces sanctions et pas à Tambo Mamba. Mais Batiki est. Batiki Tambo Mamba.
Mais Ngaï, on aurait Sabino Levo. Problème que nous avons avec Kalev. Ngaï est victime parce que Kalev, Azali, nous a promis 420 personnes à Tumba, Bakunda, on a charné de Maloukou. Mais les 24 heures, on a naïe. On s'en va naïe na Bobini. Pourquoi? Ouais, c'est les 24. Les 24 dans juillet. On a payé na Bobini, on a Kalev à procès, on a ligne na parquet à Bobini. On a consulté. Mouton Kalev, on s'en va naïe à parquet à Bobini. n'a pas bon mais quand on comprendre si t'as pas toi là bas tu t'as mes frères problème tous là bas hôpitalité tous là il est au monté na Congo. Le Congo il y a pas de gouvernement, c'est par terre et ça même pas dans sens il y a état pour comprendre mes frères là où nous sommes de comme tout ça réduit comme Banyama ba bête. Nous voulons marcher. Quand la lettre préfère commis, pour le concert, ils nous considèrent comme des extrémistes. Naza juif, soit au petit, soit au mi, on n'a pas comprendre que Mboko en Israël est pour la Bamonios. Et nous pour le Congo, Maoueleki, vous êtes trop pacifistes. Même envers vos bourreaux, vos assassins, vos frères collaborent vendus. Ils viennent et vous ne dites rien. Kanyama était parti par là. Mais Kanyama a tué combien de personnes en 2014? Les étudiants en Europe, aurez-vous oublié? Mettons-nous debout, mes frères. Ça rebute, ça donne de la colère. Quand je vois comme ça, vous venez, Kabila dégage, oui, il n'y aurait pas concert, oui. Mais en fait, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le pouvoir. Le peuple doit prendre le pouvoir. Le pouvoir, ça s'arrache. Ingeta! Là, c'est bon. Ingeta! Là, c'est bon. Mes frères, on est 50 000 Congolais. Kozango, au Tchétembe, on a passé le micro, et pas il y a. Concerne la biso, il y a gabonaise, aïe bisabino ne ba bengani ba mission na bino na Gabon. Ba bengani bango Ingeta. Merci maman. Ingeta. Vive l'Afrique. Vive la liberté. Alors peuple congolais, peuple du monde, je suis gabonaise. Si je suis là, c'est parce que je viens soutenir l'action de mes frères qui défendent les droits de l'homme. Ingeta, je ne défends pas un homme politique. Je défends la personne humaine. Les droits humains sont bafoués en Afrique. En Afrique centrale, dans toute l'Afrique, c'est la vérité. Et j'ai appris que, comment vous l'appelez, Fali devait faire un concert quelque part. Donc, juste pour dire, nous ne pouvons pas nous réjouir dans des salles, faire des concerts, pendant que moi, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je vois des femmes violées au Kasaï. Je ne peux pas me réjouir, je ne peux pas me mettre à danser quand je vois des femmes éventrées en Côte d'Ivoire, quand je vois des femmes éventrées au Gabon, en Afrique, généralement. Il y a trop de violence, il faut que ça cesse. Levons-nous pour libérer la liberté en Afrique. Il faut que ça cesse, que la distraction s'arrête. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, aujourd'hui se retrouve en arrière? Il n'y a que les guerres. Ça vous dit pas, moi j'en ai marre de pleurer tous les jours. Ce sont mes soeurs qui sont violées tous les jours. 3 millions de viols en RDC, c'est trop. 12 millions de morts. Et nous sommes là, à Paris, on se balade. Ça ne nous dit rien. Quand on fait des marches, souvent on n'est même pas nombreux. Frères, sœurs, l'heure est arrivée pour arracher notre souveraineté. Nous avons à la tête de nos États, s'il faut appeler comme ça, des dictateurs. Ils floutent justement les droits de l'homme. Congo,
violé au Congo, résistant, réveille-toi, tes droits sont bafoués. Libérons la liberté en Afrique. Kabila dégage. Maintenant, nous allons passer la parole aux Ivoiriens pour Baboyi Bango Bakenamboka na Bango. Musique na Côte d'Ivoire, exact. Musique na Côte d'Ivoire. Merci mon frère. Igeta. Je voudrais saluer le peuple congolais. Je voudrais saluer le peuple africain à travers le Congo. Je suis Abkrasso, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Le peuple congolais pleure, c'est la Côte d'Ivoire qui pleure, c'est l'Afrique qui pleure. Il y a ce que nous savons tous dans l'humanité, que lorsqu'un peuple a tout perdu, ce qui lui reste, c'est la culture. Et l'Afrique est un continent, j'allais dire, un pays de culture par excellence. Et le Congo est le vivier de la culture en Afrique, surtout la musique culturelle. Alors, il nous apparaît, nous les Africains, très mal, nous vivons très mal le fait de voir que le Congo, qui a de ses musiciens internationaux, reste calme, inerte, amorphe, inexistant devant le martyre, la souffrance du peuple congolais et de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque les Congolais interdisent les concerts des Fali Ipupa, des Werason, des Kofi Olomide, nous ne pouvons que leur dire merci et que ce combat-là, nous allons le perpétuer en Côte d'Ivoire. Oui, parce que la jeunesse africaine doit prendre son destin en main à tout lieu, à tout moment et partout. Contre ceux qui sont les vecteurs, contre ceux qui sont les vassaux de l'impérialisme français. Et cela, ça passe par ces musiciens que nous adorons par moments, mais que nous détestons parce qu'ils sont les complices de la souffrance de l'Afrique. Il faut interdire les concerts de Fali Ipupa ici et partout ailleurs. Nous le ferons avec vous. Parlant de la... Le Dieu de nos ancêtres parle. Le Dieu de Kimbaku parle. Nous sommes des peuples mis à part. Ikata. Nous allons continuer le combat. Nous allons entrer dans la victoire Ikata. Moi, le Congo, sache que la victoire est proche. C'est vrai, le combat est daté. Mais nous sommes à la pointe. Nous avons déjà franchi beaucoup de portes. Et nous continuons. Parce que nous avons vraiment besoin de notre liberté. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose, hein? Sérieux. Yango yaki na ngana mutu, hein? Tangu to sala ki conférence pour la Moïse. Aya na chilombo to tsaki bango moto show. Bambila baki to benga biso ba exception loko boko. Balobi madera koko. Bobundi mingi, bino na basali, bino ba maman blondine, bino nyoso. Na yebisi bino, mais va changer système. Parce que le système va biso to ko la bino poids. Ils allaient à ma plainte, sur la plainte, sur la plainte. Est-ce qu'il y a des partis politiques ici? Non. Il y a que des Congolais, hein. Nous allons demander.
Ok. Excuse-moi. Donc, bayebisi biso na bakonzi ya mboka oyo na ndenge ya litoi balobi te tokosuka kaka na basitting tokosuka kaka na bamarche ti ikale tobimi mandefu tovandeli maki eboti soso. Donc là, nous allons commencer. Il y a citation juridique. To portera bango ba plainte. Kopeta bango. Donc plainte sur plainte, ba kobengi sa bango. Oh, to porta plainte pour la Kabila. Oh, Hippolyte Bobangate. Ceux qui plaintent des alliés 3 à 4 plaintes sur plainte, ba kobengi sa ye et ba kotuna ye na voie publique. Et c'est que Tolanda Maïla Mindele. Ingata. Merci pour la parole. Nous sommes dans la délégation aux autorités allemandes. Donc, message dans la Koloba, les alliés Boé. Quand nous sommes au Congo, nous sommes les autorités alliées congolais. Surtout par la mise, c'est pas un décollage, nous sommes sous-sous. Et les Congolais, ceux qui sont venus au Bundi, ils sont venus au Colombe parce que ceux qui sont venus officiellement, Congo est en occupation. Officiellement, selon Bango, il dit que le Congo est en dictature. Mais, le Congo est en dictature, donc ils ont soi-disant constitution de Bango, charte d'occupation. La constitution de tout Congolais a le devoir sacré de défendre son intégrité. Balandi à 3w.pandasango.congo dans la Gabinoga Pandasango Congo. Vraiment, Babi Sito. Yana masola kitoko babi na moli pe ba jeune frère na ngai batiki banda kuna bango po ba bundelaka Congo vraiment na éviter message ni ba repesa pour le peuple congolais papa na biso message ni osala ngo pour le peuple congolais ouais www.panzasangoyacongo.com kaka ndenge ezalaka kwa toye awa pona ba aventure te toye awa pona Congo d'abord babi Congo d'abord ça veut dire quoi? Totiki nyonso, aux familles, aux ndeko, totie bango na côté. Donc toponi na nous Congo d'abord. Donc Congo la minute au Congo est en deuil. Donc tolingi aventure te, tolingi distraction te. Yango mo libiso soki toye awa. Eza poto boy distraction. Tolingi distraction te na kati ya combat. Tolingi que Congo ezala en paix, Congo ezala na kimia. Tala kaka lelo toza le combien? Lelo toza le 22. Le 22 otozawa mais ba auto attaquer Beni. Ba la classe ba kufi na Beni. Yebisanga sikoyo. Para nini ya kolinga ke ye azala bisengo moi anazo mona passe. Ezala raté. Toza to pour la jalousie moko boye. Ba doit comprendre. Toi pour la jalousie te. Toi contre Falité. Toi contre Richete. Toi contre ba musicien te. Mais toza pour la Congo. Congo ça veut dire quoi? Que tolingi ke Congo la biso comme bien lelo na poto batumi bakanga ala poto na poto kopera sute na poto kope kufa o chèque esimba sute na poto donc photo sa conscience biso ba congolais photo sa conscience yango toza tolingi na mama concert ezonga nango mais pour l'instant tolingi na mama concert ekozonga sima. Aussi ça non marambo to salango après concert ezonga la balobi lelo ezoi na babela sato rouge vraiment maman Coco yebi kane to betaka bon maman dieta olobi nini pour le peuple congolais angana zo baka peuple congolais que eza mabele tozo ela mabele na biso ndenge ba Johnny Chimbalanga oyo baza ba responsable ya Vision Fayulu Ingeta donc ba tozo ela mabele biso tezali kama mabele ba musicien baza ba benemi na biso te ezandeli kama mabele Kabila tu vas partir Kabila na comprendre te ngala tuni batu soki ozo sala Ramadan na petit nanga Virginie petit à Pembe atuni ngala budgeta na Kabila o sala Ramadan pour poussière de pieds jusqu'à la tête to comprendre te salita Kabila zalango peuple congolais vraiment fungula misu Kabila na ebite ndenge ya komi na opesa Madela Koko grand combattante bauti Belgique baye pour babele mboka je salue bébé Mujinga na opesa bébé Mujinga aza trésorière à Vision Fayulu na opesa Madela Koko ma copine à moi et puis la Loris la congolaise toki ko fâché mingi
toza kaka Loris eyalika mama Bele ma copine à moi Ingeta. Loris asilikaki pour la musique. Loris zano calme ba robetaka na bango baza binemi na bisote parce que payer za l'occupation tozo la no bibembe to ko sambouiller penza te mais ba musique okita nango ko ya kaka nango ko ya nango mais sikote Kabila akende to stabiliser ba makambu comme ça toko beta biso ba musique biso problème biso ali Edina Pro moni ana sio na leliango voilà. Oh, ezali micro ya Edina Pro. Azali moko pe sur mobundel na biso yango tozo labate tozo ganga. Mone ko le Congo esiko zomi sasa ipi ezaka ngai. Nazo ganga. Tango tozo ganga ezali ke pays ezala kata occupation ba musique eko beta makate. To boy. Ata fali boboy. Fali kutu fali na yini ya mabe fali muyiri muta pe perdre kwa ko mbwe biso wata petita keba na wa yebisa la yuma na wa na likoto lokola ntintia o comprendre basa kana biso boeta batu bazo kufa na kananga batu bazo kufa na katambujimai batu bazo kufa na Congo mpaka nzala voilà omoni bango eza message ekoma mboka lobisa Johnny Chimbalanga balobi responsable ya Vision Fayulu Ingeta. Je vous signale encore Fayulu aza en France donc toloba il faut na lobela toloba makambo beni makambo beni elo so bazoboma batu susu na beni vraiment mawa mingi tolobi to Kabila tu dois partir même tu dois partir. Vous allez quitter notre pays. Il faut Bolungwa. Kabila Miss Manvono. Nous allons comprendre des sous qui partout, comme il salité. Kabila poussière de la tête jusqu'au pied. Kabila est la combattante colère en danger. Tout ça on a kanda. Et là, on peut comprendre te. Biso to mesana na ambiance. Biso ba Congolais to mesana ambiance. Mais soy to ça na situation oh to pexabino. Bobeta te bosala ba désordre te tolini toza concentré to benga na banguna o ba eko occupé mboka na biso fali soki na famille na yo nanu mutu akufi te mais na ba famille baninga mususu bazo kufa bazo violer batu vraiment tokoza na conscience te pourquoi botika nanu tosisa makambo to benga na bato yo so bakei tokozonga nde tozalaka mais botika no to benga na bato yo pourquoi boli ko déconcentrer batu pourquoi na minute on est au sol boye na bendi lelo 3 petits porteurs et kotika batu ba soda mo place ba uti to ebité babani ko massacrer batu lelo kaka dans la minute on a bendi batu baso kima lisusu ata bino moko pourquoi boko fanda kimia te to bengana nanu bato botika na buzoba oyo culture ya buzoba botika na to sisa na makambo to bengana bato to récupérer mboka Congo ezalaka lisu ya biso te to koma lokwa ba locataire mundele kuta so expliquer bino mundele ayebisa bino ke basi batia bato désordre bakoti na mboka wana ba occuper mboka na bino mais yo moko kidiba kaka kidiba ngoti wapi ti wapi to ozalaka na bakidiba oyo ozobeta miziki linga miziki oyo ozobeta nga nasomba naza l'aise nasomi miziki na yo na oyoka ngona esala bien mais ndana za na kanda na kosomba miziki no ndeni en plus nzambe wana zoka nzambe wana ye en personne aloba mingi to kosomba miziki na bino ndeni toza na kanda bato bazo kufa bazo violer basi ata yo moko pena mama na yo lokwa na ba violer te mo omona ngo pas ezate mais bamba maya baninga bazo violer di en plus bozo wela ko ya ko beta ali supona nini bofingi biso bolobike tozala mbongo te to vivra na ba mbongo ya ba échafaudage bon mbongo échafaudage bokomo landa biso supwani bovanda botongi ba immeuble kuna sasa bokene pa Kabila pesa kabino ba mbongo ninga so pesa bino botika ba mbongo na biso échafaudage to lesa bana na biso to kosomba to kota ba musique na bino te ya buzoba wana bosala c'est quoi ça Congo za biso tout eza mabele moko bakoko batikela biso yango nde to bunda to récupérer ngo possible botoli biso ngo
et comme na maboko ya sobo sala ignorance tolingi tobotola yango nde ezonga ya biso valoriser bino ba musicien ba makambo wana ya pampamba na kati ya mboka na biso sila bokoma na valeur ba musicien bazokufa ba pauvre ba artiste congolais bazokufa ba pauvre sikotango to biso zozobunda mpona kovaloriser bino bozondima te ke no peuple congolais azosala mpe makasi mpona bino vraiment bozala na conscience na bino esala conscience na bino esala soki mpenza boza mpenza bapeuple congolais oyo babotami na kati ya congo mitolu na bino bakuni yango na congo bozala na mawa ya peuple oyo mpe azokufa bozala na mawa ya peuple oyo azosouffrir bolanda baoyo te bakenda kokota bamaison ya mabe mpo babomaka peuple bolanda bango te papa Wemba oyo toyebaki leader ye wana sikoyo na suka na ye akoma olobela sikoyo bapoliticien ya congo aza wapi sikoyo bino il faut bodenonse makambo oyo mabe ezoleka na gouvernement oyo bafantoche oyo eza na kati ya congo mais bovandi nie e bozolinga bodistraire biso mpona ba 200 000 mpona ba 100 000 mobutu azalaki nango ba milliard eske na tombe na ye bakenda kotika ata mwa 50 euro mpo afaire vivre nango kuna azali mbongo eza na suka te fali héritier ekute bino cher ekute bino cher ekute bino ata lelo te ata lelo te biso nde mutu tokokota ngo tokosomba bamiziki na yo mais yo zolingo defie biso okokufa lokwa soso fali okokufa lokwa soso ata lelo te bokofuta yango ata bana na bino bakofuta yango et puis botalaka Paris toza na Château Rouge tokangi mpenza nzela bobimba tokangi mpenza nzela mobimba banda kote ya liboso kutati kote ata babisi ya leta ezoleka te tokangi nzela donc tokangi nzela et puis na journée moko normale jeudi aussi tokangi nzela mais bozala na conscience bato auti Belgique neti mama boya auti Belgique mama boya auti Belgique Allemagne bazali bato ya Londres bazali bato ya Suisse na bato bauti kutu Espagne bazawa mpona makambo na yo fali na héritier mais bo continuer na futi tike na nga bo continuer na longo Espagne na ya kaka mpona yo fali bo continuer oyo bozosala bokofuta yango bamende mutu na bino moko omoni mbanga wana ekotikala kaka place wana yaka biya yo ozoya wana tokosilisa yo babuso bana bametre oyo ozolo bozwi bametre wana baza bato ya mabende bamema mabende me bayebi eloko te baya tolalisa bango bakao yebisa bango baya nafuti tike na nga pamba te nafuti tike mpona ya okuta na bametre oyo lobi tokutana na bango baomona totika bango na bakao kuna biso toza bametre te ya libende na fufu te metre oyo ya solo ombeki mpo kwei oki yaka na bango tozela bango ingeta kane bonga tolingi bavantira pa pamba wana te ingeta babi wana ezalaki panda sango ya Congo ezalaka nde boye babi bolingo komba yango oyo tokomi na suka ya émission na biso na site mino bolinga mingi ya panza sango ya Congo tokitaki sur le terrain pour nous la bino ka juste information pour que to prometaki bino tozaki na réunion toyepe sur place le vendait pour na marche donc nde baloba ki kara toto aussi toyé donc pour nous la bino ba na monde entier ba information de babi batunyo so bande kozela Elise Pekombe Moussa Toko le préfet babi Anel Kaka Bamba les grands combattants donc balobi makambango yango yo tozweli bino information toza sur le terrain bino mo bomonaka la simande ambiance ezokende donc balobi restez branchés na site na biso ya Panza Sangwa Congo toko panza toujours Sangwa Congo na site na biso ya Panza Sangwa Congo donc totikala toujours branché poto na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image elona osenga yo chicote bango